mais ce comme nous que les mots à gauche et droite ça là comme moi attention t'es papa ça va moi attention que bakanga yo pété pour ce que le biki au ça monter ça le côté parce que na ba âge na bino papa attention la étiquette na qui frère Mike wana na biki au quoi ça maka no poza na moto ça peut ba libo sauter Daniel yo ta ko linga Mike Kalamba o linga Mike Kalamba tant que star célébrité o linga Mike Kalamba la qui cherche c'était hein le fait que Mike Kalamba avant yo il a eu ses aventures avant de signer contrat CDI na musala il faut que le contrat on a malamu avant de signer moi ça le mariage les gens comme si mariage comme le CDD que na kika na kende komeka mariage le comme le stage na kika na kende komeka pour le bina sa nini na tika na est-ce que vous venez de bosser la face na papa hein c'est ça le best que quoi que on a tout on a fait la changer batendele baza na makana yo parce que oza moto oyebani yango komona ekota mama mama comment okosala makambo moyo c'est que non na kati ya ndako yo kende kokizile ke ngana sengise muya na ye ebatela kangatango nyoso nalingisa na komase peto na miso na yo Yesu nanga kino tokokutana na lola allo mbota bien surtout bonjour hello how are you jambo habari vous allez bien maman Elianit Oboyebi, maman Elianit madame la Providence, la personne n'a pas été belée, bah il bolinga ngai, bah tu sais surtout bolinga quand maman Elianit, papa la zone c'est calimère, oh bah tu n'as pas t'entendre à musala, c'est bien bon nene, on est à la saraki, kolinga musala kaka, mbote bien na surtout bolinga nga, bah tu bolinga maman Elianit tout, oh ça t'es dit n'a professionnel hein, t'es n'a la scène la musala. Ouais, tu n'as la sala. Avant ma mère dit tout, abandonner ça une mission où il y a préparé pour le mariage sur le mariage, bah conseil boyo kaka. Nana profession nanga, service traiteur et décoration la Providence. Mon sala nanga est daté de 11 ans, 11 bonnes années hein. 11 ans au moment il y a nitu à ça comme ça là ya la Providence nena lo baki na pesa nzambe merci pour mon sala ngo vraiment et mon sala pesa melinga mami le nitu la ndamu tuta alobaki po ya sala kote ezaka kaka elo musoza na kati na yo kaka ça na kati na bifona sala ne na sala ngo pele ko pese lo koyo na linga ki mingi na linga ko sala nzambe pe apambola ngana ngo na ngo na pesa merci na ba tunye surtout balinganga na ba tunye surtout oyo balinga la Providence banda la première mariage nanga pour les lona ko 11 ans na musala nanga c'est parce que bino bosine maman Elianit tout bosse qui maman Elianit tout confiance et on appelle ça bino merci ce na ça musala a mabala moni sala on a ça préparé pour le mariage inspiration et où tu as un service traiteur de construction la Providence ndé na ça service traiteur na ça makamo mabala y on peut inspiration et ya na sala émission ya préparons-nous pour le mariage na kati émission préparons pour le mariage les te comprendre une femme à la maison aux ateliers professionnels hein pour la saka musana na linga musana na tellement non mon travail c'est mon deuxième mari et voilà le lot maman Elianit tout t'es un professionnel je vais pour la semaine que musala mon peut-être na makile musala maman Elianit tout ça là si vous avez besoin de mariage vous contactez na 0615 31 69 90 on a numéro maman Elianit tout ce que bien maman Elianit tout et surtout au gozoyer on a pas bon mon musala mon la salle à 11 ans et non tu m'as dit toute la moto aussi na toute la moto pour na yebo salamo pas lui attends ki bonga te mutaku miselo ngone yuso ko misite ngo fana ko miselo ngona nga mama bolo baka mamba ba kumole simba te yo va c'est 11 ans na kati mboka mundele na France 11 ans osa musala boy kolie sabato za jeté avant na kende vuma mingi na kende ne lubuna biso lelo ona sana ngo lelo na osala na osala makayabu na légumes verts hein on sait makabu na légumes verts épinards na biso makabu na osala ngo na crevette na sina kati bloko na ngo za matungulu na osala makabu eza poireau eza poivron ya nini ya jaune ya orange na boy ya rouge eza courgette et puis awa toza na
crevette. Mais avant de continuer, nous avons aussi un réalisateur Nabiso, comme un dieu, papa les médias, à balancer nos publicités, moi, service traiteur de conseil de la providence, bota la mona, nous bota la moussala, on a la salaka, on a la linga, on a le bac, nous comprenons la terre, on a le bac, on a le guide, on a ça, n'a plus si moi te na Dallas, c'est pas ya Sylvie Moukadi, ya boya kataba, ma mère il y a ni tout, on a kota la yo. Nena comme ça service traiteur dans lequel des liboso boy makas Sylvie Moukadi na Dallas azotalanga entre je te fais des gros bisous petite sœur parce que le maman il était comme on l'a dit maman tout est mais na tala comme ça na la providence mais dans ça la et puis ça m'a fait force peu courage ya rosa l'amour et on a ça peut la benga mani tout na c'est la rendre rosa la ngo boy ce qu'on va na rosa ndeni na tamta na bete na fungola na lobaka mabeka congolais alingandi maman ninga na été na za même na ba filleul o baza pe basala ka service traiteur. Il y a un matériel, il n'y a pas de souci. Matériel, il y a location, il y a des chaises, il y a des décoration, il y a les assiettes, le verre, vaisselle, il y a des chafing dish. C'est pour moi que ah, on s'est lancé d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Bien, maman, il y a ni tout. Hein, bien, nous allons nous montrer en tout cas na coin na ma beka ne pour ma bende pour na moninga. OK, n'est pas na été. Boya za la cachère. Il puta moi comme kangeline et que c'est ni. Il y a moi na obenga kaka na osinga na lembenza. A fait balancer na nous. Bibiste moko ya la providence après tout ça na makambo soto lamba. Abal ko lamba, batu ba benga ba bina mele ni tout. Makambo ele kina entre faire marka lamba ina penyel omoni angote ndeni okanika miso ni mate ozolo bate ndena wala mbela bino bona wala mbela bino tika na baba le to sur makambo ya vraiment kalamba na ser penyel papa le mais à la providence d'abord pour tous vos événements un service traiteur et décoration rien que pour la Providence avec Maman Eliane Nitou. La Providence, service traiteur et décoration, Maman Eliane Nitou, des professionnels à votre disposition. Pour des mariages, baptêmes, anniversaires et autres cérémonies, Maman Eliane Nitou met tout son savoir-faire à votre service, à votre disposition. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence, avec Maman Eliane Nitou. L'incontournable, l'incomparable, Yemei. La grande dame africaine, y a service événementiel, et sa Maman Eliane Nitou. Joignable au 06 98 10 74 29 ou bien au 06 15 31 69 90. La Providence, Kolia bien, Kozala bien, Nakatia Feti. La Providence. Papa, le va dans la providence. Eh, non, ça, la providence, ça sera dans 11 ans. Ça sera dans 11 ans. Eh, émission, les publicités à la télévision, c'est à vous sauter les publicités à la télévision, il faut le faire, hein. Eh, Congolais, les gars, Mingate, Congolais, les Congolais, Congolais. Bon, là, il y a le saut de l'ingame, on peut tout ça, il peut pas choisir. Le bandé, ah ouais, le président, on a. Azaka Congolais le président a accueilli, ouais, beaucoup il faut combattre Congolais. Oh, bah, le bonhomme n'a jamais été satisfait, c'est les Congolais qui n'ont jamais été satisfaits. Voilà. Oh, yo, nous tous comme beaucoup de poireaux dans la. Na tchango na nini. Na tchango poireaux dans la nanzungu. Na matungulu. Yango yo na tche. Matungulu na poireaux. Nanzungu, na kochango mai etoka mwa mukie parce que le légume on est rabaka c'était poireau ça va mwa makasi. Na chango mwa mai elemba mwa mukie. Avant que na chango légume, na chango mai elemba mwa mukie pour légume on a tellement pété, yo mela na moto test. Ko na ngite makasa poireau etikala
ezala neti mwa makasi na mino eza kitoko te yango na chango etoka mwa moke. Voilà. Awa sikoyo natie mafuta nanga huile de tournesol yango oyo natie mwa ebele parce que naokalinga makayabu. Huile naokalinga makayabu. Voilà. Nena so na ba jeune ya basi pe ya mibali. Il faut boyeba ke mariage est le contrat à CDI. Dans le mariage, c'est un contrat de CDI. Un contrat de CDI, il faut bien le lire avant de le signer. Avant de signer un contrat à CDI, il faut avoir un contrat avant de signer un mariage. Le mariage comme un CDD. Que na kika na kende komeka mariage le comme le stage na kika na kende komeka pour le bina sa nini na tika na est-ce que vous bien ni bossa na face na ba parents na bile razo be frère Mike na sœur Peniel na okene na liboso na mwasi maman Peniel na kobengo maman parce que maman bana mi baloza déjà maman moi ça zanaka maman Peniel na personne ne mbote place aux alliés mais ba parents sont otala ngai maman na biso na papa na pesi bango pe mbote Peniel yo mwasi ya libala. Est-ce que le niveau le faut que tu aies quoi libala maman préparer qui yote au niveau ba faut que tu aies quoi libala tant que le moko te maman vandi ça parce que moi nanga libala les aboli. Est-ce que avant ça makambo oyo sali otali na étiquette ya ba parents oyo za na bango ah bana pourquoi on finit ça ba parents na bino boye ko Peniel les deux aussi ba finir ko za mal éduqué ba finir directement ba parents pourquoi on finit ça ba parents beaucoup ça ba parents soli ba le bo za mwana mke ngole doka mikolo so ko za mwana mke ko ba la terre quand tu t'es engagé pour le mariage ça veut dire que tu étais déjà grande. Tu étais déjà adulte, tu as dit que tu as combat. Parce que tu as dit que tu as combat, tu as dit que parce que tu m'as demandé que tu as un engagement, tu as dit que tu as commis Peniel. Tu peux passer dans la parole. Voilà, on va le dire à M. Rangon. Vous avez épinard, épinard à moi. Voilà, voilà, na cheka poireau, na cheka matungulu muke, c'est tout. Na tiki, le dit monsieur ça nene, le dit un peu au caner, le dit mango, na on a huile d'olive, donc on a fait la huile d'olive balamoko, et ça nene, et tout cas. Pourquoi on a fait le légume à pamba? On a fait le légume à pamba parce que on a fait le makayabu. Makayabu on a fait la rose à la crevette. On a fait le légume pour qu'on ait tout à la caca, mix partout. Donc on a préféré le légume des alayamons pour les alayamons sans que chango voilà bah dis qu'on a fait le légume à mope na ko chango ka moi bouillon kaka ya légume. Moi les bouillon pour la salle on a légume. Moi ni et quand tu as légume. Na chekaka moko na siki yango polele na kanga wote boto na kanya ngo légume eko changer couleur makala on a dit changer couleur te na siki yango bongo makaya on les a boye na cheki yango na mai na desalé yango na longoli yango mungwa na kiki mungwa ko na niveau oyo ngana lingi yo to ko bi po na sana ne ko lamba so lo desalé makaya faut faire attention ala to mo bien ni ba attention makaya ko ma do moko so ko do la faire attention voilà. On a ordené à Peniel avant que pas Mike. Peniel, nous avons les Mike Kalambay, on a dit Mike Kalam tant que star, célébrité. On a dit Mike Kalambay, c'est qui c'est que c'est. On va dire que Mike Kalambay avant yo, il a eu aussi, il a eu ses aventures avec des filles. Tu le savais très bien. Mike Kalambay n'était pas chaste. Mike Kalambay avait même une copine qui était bien reconnue par tout le monde. Mais tu l'avais accepté. On dirait que pour aller, tout le monde qui est célèbre, pour la succès et tout ça. Maman, dans la vie, il faut savoir supporter. Une femme doit avoir un grand cœur. Quand on est femme, on est maman, il faut avoir un grand cœur. Moi, ça, c'est la montée, ma moulée. Moi, ça, c'est la capoutille. Monter, ma monte. C'est vrai, la face, il y a toujours les hauts et les bas.
peut-être maman na papa so bana ba problème boye ba te po ba yiki ko bomba yango maman na papa ba yiki ko bomba ba problème yo ba de ko mona ngote mais ne pas que maman ta musa zaka ba la toujours comme en rose que maman na papa que si ba na problème mais ba ko ba problème na bango ba musa ko ko ni ba de comment yo moi si na côté le voilà qui bon moi si na côté na le titre oh papa zana moi na pasteur donc il y a le bas tu vas commencer qui m'a dit je l'ai qu'il allait comme pasteur soit que moi comme pasteur qui c'est mon thème va passer comment pour éduquer parce que moi je pas en éducation pour ma parent à l'antenne école à cause là il y a pasteur c'est le pasteur va côté hier pour yo papa on les autres qui a battu papa on les autres tombe là maman la payer pourquoi tu as fait honte à tes parents bah te délai bazana makana yo parce que aux hommes au lieu bani yango comment on est souhaitant maman maman comment on peut faire la makambo c'est que nous n'avons pas ça yo qui me compliquer que le mal attend que on va faire un moko na na wana na Facebook na depuis aujourd'hui j'ai quitté ma équipe mais maman yo non quitté wana non quitté wana il va te comprendre c'est belle mon ça va là vous faites beaucoup d'erreurs les jeunes filles yo quand c'est même comme que j'ai quitté ma équipe parce que moi balala balala comme bato boni bazaka na bandoto na bango na mona kikuto yo fille na ngao karimu mokonza le kuto na bi nganda ona zote mepara Yvette azuma boye pana siko kuna zoko na mai kalamba bi ona sele lata kwa filme na otala kake yana camarade oyebi bato combien oyo baluka kama kalamba toi quand tu fais tes chichi chaque jour qui te Mike bata apena pe mobile ngo oyo tuke est-ce que mobile na yo boye ne wana akokotula boye ba te mobile za na faute be non boy na kalamba ceux qui attaquent le dit boy na kalamba o kasi na kalamba ko za ko za na mwasi mais kalamba ça va te kalamba na si c'est moi ça lui oui j'accepte o yemi na monte penye papa na septième papa na asa bogos ko mo pelo mandenge wana akopi pe la ni de penye moi la faut réfléchir pour que ça va pas parce que ce n'est pas bien penye liona no mutaliboso nani ni bala isima makana mwasi penye maman mazona bala papa maman mazona papa bazaka na 14 ans tellement moi aussi à motema munene ya boye ti ya kundi mobali ni après 46 ans de vie commune mais pino bato lelo bonza ka libane vanda une année ekabwana evanda 2 ans ekabwana evanda 3 ans ekabwana 4 ans mais bato mosusu bakokoza mabala bazokabwana baza anonyme bayebi bango te mais toi ce n'est pas le cas. Toi tu es payé l'épouse de Mike Kalambay, la personne qui va t'épouser, mais le marque de Mike Kalambay est collé au napois jusqu'à la fin de tes jours. Tout le monde n'a pas si babale. Ceux qui sont musicateurs, on va l'amour à la mission. Il ne croit à moi ça va te cobaler. Comment est-ce que nous moi ça va te cobaler la balle Amida. Sœur Amida, on va te cobaler la balle Monsieur Vital Camer. Mais tant que bazoloba nini Vital Camer abali mwasi ya JB Didi Kino le lokwa yeba na kite baso ki pe Didi Kino nte mais ba ko ba Didi Kino mais tout abali mwasi ya JB babali mwasi ya JB babali mwasi ya JB tant so bali mutu o yeba na ezaka problème et ya na mutu ya na mo surtout yo kutu ozo mwana ya mosala ya Nzambe okoli na kate do banzambe yo fa ko na kotema teke na mutu kwa Koffi Olomide tala monsieur basaleli pa danseuse boye mo kutu beti kutu tola binga ya kota na kutu mwana yo kanisi mama ali azana motema te yo kanisi mama ali avoko na age zaki pe na age yo zaki na ngoti balinga kai pa zaka na mbota na mitemo bala linyete abote bana lelo ko mo linga digiston to bota digiston bolela mais si mama bango digiston ko matina age na oyi makamini oye André na kati ya libala na ye mais nataki awa na nini na karibu variété dimanche faut pas le monnaie en haut même le midel azopesa merci na mwasi na ye autorité mais que nous la karibu variété alors que la pesi merci na mwasi na parce que la pauvre na bando kele mawa le loko ta dans ce genre le bibo le loko ta la le bibo tala comme mutema mwasi wana tala makambo asipota bi maman ozwanga su mobile na hotel zonga lokolo mwana liposo no ozwanga bana na ozwanga ndenge wana on y a beau mal te bango kutu bazana bango papaye moyo mwana chrétien ceux qui déjà au son de lion bala eza pour de grands eza na makambo belé ya koyeba ko supporter to ke ne musikata to ta kama makambo to kaka ya lobi to ka lelo ancien président la biso au pour le pouvoir moi si nae maman oli ba de so ba ko ba ni ba tu nyen so ba ko kala kaka
yo mobali alingaki te ye moko asala nini abimisaka mpa mobali alakisaki bolingo te mais en aucun jour abimisaka na monoko na ye ke mobali asalinga botina ndenge balongo na pouvoir na bango mais bato nyonso bazosaka baélision kaka mobali alingaki te mobali na ye ndenge aza wana akana mwasi na ye moko ya mboka na bango nde kaka tolobaka azala na mwasi moko ya mboka na bango yango wana alingaka ye te ye aza nde wana azalaka etikete ka ya pamba mobali azala meta mokolo moko te mwasi akokokena etikete asalaka video moko boye aloba te madame mobali toujours mon tendre cher époux azoteno soki nabimi c'est parce que mon tendre cher époux apesinga permission ya kobima yango nazoya kotala bino boye yoka ndenge moto azokumisa mobali moi mekalamba yo nazoya nabona fikisa biloko ponga pene naza boye naolingelaka nga libala tala bamapapenyele nakomokalinga nini parce que bato nyonso mpe balingaka crevete ezala nini te ezala mobesu te lokwa mpe naolamba ona biloko yango naokalinga mpe na crevete mpo naolamba naope crevete naokalinga yango crevete ya kokalinga apona ntango wana matayani voilà légume yango mpe ebeli nango oyimelaka nango na moto te papa namoni yango papa na ya kotala mona teniki yango te esika l'hiver natiango mpe eloko te natiango mpe te kenaki yango mbisi to boye non pourquoi parce que biloko bamakaya bodilimo eza boye ere moko olia te biloko naturel eza na babiloko ebele ebele makasi donc légume ebele ntango soka bakomeki te c'est normal namela te mpo na ye mingi ekaka ewumelaka nango na moto te ebeli nango voilà wana natali nano napesa nombote na juste kala le professeur bombote ebele Joshua mon petit neveu Joshua je te fais de gros bisous de ça de gros bisous wana babisous elokaka pa Joshua babisous ebele ekepa ya Andrea wana babisous na ngai babisous ebele ekepa ya Lito babisous na ngai ebele ekepa ya Loïc na Bruxelles babisous na ngai ebele ekepa ya Chris na Strasbourg babisous na ngai ebele ekepa ya Junior ainsi te fait de gros bisous biso toza babantu mama Bokilo aza moto akolengela sana na wana semeki akoma libala te me Bokilo akoma libala sana na wana semeki te eloko te me Bokilo te yo olengela Bokilo te mpona nini osoki Bokilo nani makalamba ekwana nde komona libumu ta bota ye te yo olinga koyeba ye yo moko oza mama omoni mpasi ya mwana ndenge ezalaka ti mwana komakoma mobali akende kolinga mwasi tala niveau ezali bande peut-être un jour de ti mwana akoma ti mobali ezali mpana nguba te wana ezalaki nano mpona peniel nasengi na bafille nyonso bana ndoko mabala boyi bakeba mabe kosalaka ezomelaka baparent balonga motema mpasi mingi baparent so bazozwa rapport mo négatif apropos ya bana na bango esalaka mpasi bana na biso bokela baparent mawa botala niveau peniel asambusi pasteur na mama pasteur tokoloba ngo kaka ndenge wapi to tokoloba ngo ndenge nini mpo bato babenga bana bavima ye mpenza mona pasteur eza na makambo mosusu tout est permis mais tout n'est pas utile makambo mosusu mpo tala nano stati na yo nalobi ngai mama na nga aza mama pasteur papa na nga aza pasteur nauti akala pasteur te makambo bona koosala te mpona osala parent na nga soki oteli ata baparent na yo avant osala et voilà ma crevette na ngai yango bomoni ebeli moto mosusu mpe okota na crevette na mobesu soko olingi omoni osala makaya bongo na osala otie crevette moko eza mobesu bongo mais personnellement nalingaka nakangi crevette na nga apres na songo na makaya bona nde nasepelaka nango ndenge wana crevette na nga mpe ebeli na longoli yango na moto kaka awa kanini na nzungu yango natie matungulu pakwa makayabu eza ebele te yango natie quantité oyo ya matungulu mpona ngai namoni ke quantité oyo ekoki poivron nango tia parce que nalingaka tellement poivron mingi oyo courgette natie na courgette natiki yango esa nini etoka ensemble courgette abota mai mafuta abota mai poivron mpe abota mai wana natie kaka moke mpo
et quand maman dans un goûter. Voilà. La fille qui a beaucoup de main. C'est quoi yo? On continue. Solo me fana vanda ndenge nazo ebisa bido apona makambo oyo etali mabala bokolo banayebi ba jeune fille ba mais elle c'est exagère dans l'air temps boye biso peut être ba vieille c'est ba vieille ndenge nini te hein tout ça c'est ba vieille attends ba parce que maman biso ba bote ba 1930 ba 1940 ba 1950 biso to ba vieille ne ko ba parents na biso te mais au moins tout lundi ba conseil ba parents na biso bino bo sera mariage ça c'est comme une ligue de champions hein. Mariage, j'essaie de comment un contrat bien lire. Parce que mariage fait que l'homme a toujours été au-dessus de la femme. Et banda Bible, vous êtes béni, vous êtes une église. Vous êtes dans ça, Nicolas Bilamba, vous savez, make-up nabino, pantalon nabino, mais ce n'est pas ça. Allez-y à l'église pour pouvoir apprendre quelque chose. On ne fait pas la guerre avec la belle-mère. Beaucoup de gens ont dit fille moko benga kinga zo ebisanga azo se plaindre par rapport à mobile né ayebisanga le beauté maman mais tu vois mon mari il me parle mal mais tu vois mon mari c'est tout il envoie l'argent bled chez sa mère il s'occupe pas très bien de moi et de son fils c'est toujours l'argent sa maman tout ça ngana ayebise mais ma fille bituma olingo bundoko kolonga ngote les lois pesinga raison ba bundaka na maman bokilote. On ne peut pas faire la guerre avec la belle-mère. Toi, tu as connu le mec. Ça fait combien de temps que tu as connu ton mec? 2, 3, 4, 5 ans. Et le mec là était le fils de sa mère. Depuis, avant que tu les connaisses même. Tu as rencontré le mec, non, le mec parce que le mec. Enlève les photos de ces mecs là, de ces garçons. Enlève-moi la photo de ces garçons. Ah bon? La personne qui t'a épousé, tu l'appelles garçon? Ah, moi je vais rien attendre avec. Je vais rien. Eh, kitoko ezali elembo somba libala te. Natondi kitoko nazo toba piminga libala. Base kitoko baza ebele. Base kitoko baza ebele bazolo kamabala. Nous avons besoin de célibataires. Venez, on va prier pour vous. Célibataire et loko yoza nango batela. Supporter diable ou yoza na parce que en Jésus que nous oye bien nanté. La petite m'a appelé. Ah tu sais mon mec, il aime toujours envoyer l'argent au bled. Mais pas ces ans à bled. Olingi Moutozan a 30 ans, ça fait 5 ans que tu le connais. Mais lui il est vécu avec sa mère. Pendant tous ces 30 ans, sa maman a bien pris les soins de son fils avant que tu les connaisses. La personne qui te fait du bien. La personne qui t'a donné un fils. Ce qu'on m'a donné, on a na maman nae. Pour nani. On a na famille non, les belles koufaka. Moi c'est qui me dit famille koufaka c'est la famille benaka. Mais katanakati. Bozota mai kalamba, bozoba ke mai kalamba musala nzambe. Ah? Azana mai na makilati. Avant de la moussala nzamba za mutu. Biso soto ko yikisama chaque jour. Voilà pourquoi to samba to senga bolimbisi ya masumu. Nzambe to talimbisa so kaka ndenge yo nanga to senga ka limbisa so pona masumu. Nepe mai kalamba pa senga ke balimbisa ya pona nini? Pona masumu na ya salaka. Et fi botela nano aja ko ya mai kalamba. Mwana mobali zako taka 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 taka. Ba jeune fi bazaka kolanda landa. Akole. Akonza mama nini? Nakomi komanga nakomo la Yesu bakangi bisaka bapakati mbanga bakomi mala les vous faire mec nix quoi tu la mapika na sunene mapika za charme papa là zilana faire mec nzo ne kimi mec la mbaye nini na ngo kimi ngaiko. Bref, c'est un bel homme aza mobali kitoko ko kokola ne lokote aza mobali kitoko aza na taille kitoko. Français na moko bino bolingaka evanda sikoyo yo penyel obina boyi mike penyel rectifier makambo benga mobali na obobongisa po mokola ko kende so sa ponu ki ko koma trop tard ba défaut wana yo zolo bana oya ye moi si muso akomisa ngo ba qualité na ya va na va na ngai mi ba ba passe attaquer moi c'est ça l'aéroport mobali attaquer ya ko zongelo kaka po za moi c'est na katandako et puis loko ba bali babimisi mbongo bavandi mokili mobimba bamaje musoto saka mibali baboya kabacha ba obi bamaje musoto saka o kapena mobali bi bocha na internet te
mais yo bali moi sina yo ba tshela tete point tete to ça ba maje be to ça mbel bali ngate ba tshela internet yo o ba bali yo mokili mobimba et moi maman tu devais être fier attends Mike quand cause petite amie vous allez dire non je suis madame Mike Kalamba c'est moi sa femme na tchaki moi mai pour bloquer les mana ba sous mai OK oh elle est bien huile d'olive boy binga na mina huile d'olive c'est tout ça de bloquer mon fumukanda muta huile d'olive na kanga na makayab na huile de tournesol mais sauce na huile d'olive na yango na chena na biloko na oyo sanini na lingi elemba mais papa soki poza na mwasi so moni oke kolia libanda ndenge na osala makayabo kitoko boye pa nanga mama ni to kutinga sema makayabo nanga kitoko boatia crevette oyebisinga bi mama penel alamba ngo bien te ba wala mamote benga mwasi na ko expliquer ningi ni basala ngo gentiment yo pita ngoza déjà na o ayo molonga na ndako Mike zala pe discrète yo pe lisusu zala pe moi ce que bakanga yo pete po ce que na lobi ke o sa mote za le côté parce que na ba âge na bino papa atoza na étiquette na ki frère Mike wana na yebi ke o koisa makano poza na yo moto eza pe ba liboso te to mona papa am frère Matou Samuel akoisa maka pe kakati boza na bino bato ya bino ezolo ba mapoboza ba en public et bon bato ba yebanite ezala ka chaque jour makambo mais il faut qu'on ait la discrétion. On va les dire c'est bon kabali mais mon père c'est bon kabali oh maman c'est pas là c'est qu'à confirmer yo tant on va dire c'est bon kabali à confirmer yo ba jeune fille ceux qui bomoni biso ba maman na bino toza ko bise bino makambo parce que to lingi bino ceux qui to lingi bino te to kotika bino kaka na kati ya kobunga baloba baloba babela mona wa muntu amufa wa teleja ba jeune fille c'est vrai attends le oyo to condamner frère Mike nde osane frère Mike ngana seka zo ba responsabilité oyo ba nene ko vanda na mwasi ndenge ni ba mwasi ko pena ki ba chouchouta ki pe mingi ya ba chouchouta ki trop nazo tuna kaka est-ce que pasteur Moïse ni le loko balela biso mwasi vraiment pasteur mbi ko bala penza na makambo yo penyel oyo za mwasi ya Mike Kalamba waza camarade ya pasteur Moïse yebisanga omoni ke kasiri susu pasteur Moïse mbi ko bala te et puis mwasi nyonso oyo bandozo ba secret ndako misel bana mibali balinga po moteur ko bimisa ba secret ndako mwasi malunga abimisa ba secret ndako libanda tem moto balinga ka mapende baboma ona motema babimisa ka mote eza bien te. Voilà, nous avons dit que nous avons matumulu nanga niveau komi ebeli na bunanga nenga na lingi na mona matumulu nanga c'est bon matumulu nanga ebeli mais matumulu on a ocha mo le côté le mieux va déranger matumulu on a ocha mo le côté na ocha mungwa te mona ocha mungwa te parce que makaya mangena desala mo etre na mo mungwa ya mukie pourquoi za mo mungwa mukie fona chana makaya bu avant na bakina bakisata mwa bouillon kwa to nini fona nona na chena makaya bu na mekina nona yoki biso to na mukito na biso batu babe mutu parfait na mukilo azate l'homme parfait n'existe pas la femme parfaite n'existe pas on se complète il faut se supporter kaka puis je vous te dis que les forts supportent les faibles. Pas pour ça non comptable na lobi ke na ochana no mungu ate parce que fona tika susu eto kamukie po goût ya sauce oyo esanga na makayabo c'est ce que na moi mungu c'est que moi mungu ne porte na sauce et puis il faut que ebake nini yo comment ça s'appelle oyo crevette les rappels na mungu na mo donc depuis crevette les na mungu moyen na tiblo ko mungu ezate de peur que ceux qui n'a pas pour les cailloux na bilo koyo et se mélanger na sauce na beka pona eba qu'est-ce que na ba samo mo goût bien na ba kisate et on va créer pour la porte on a bilo makambo nyonso bana na biso c'est important nyonso c'est très important et tikali ka lelo tika na congolais so na lieu sacré na moment intimité abana ko filmer achaka na Facebook na kosi. C'est bon. La jeune fille, mon père moi il a faiblesse na ebi malibanda azate.
mobali moi te ngaba sa faiblesse na ye oya kolbaki mibali baza maba kotaka mibali oui na kotaka bon parce que na yebi ke biso ba sokana difficulté ko bala par rapport à mibali na pesi no kaka le charmant qui est frère Mike l'ami du président boye bisanga ko se Mike ko tula lelo ako style pas bien bon toi tu es parti bon kende na biso susu ya kano yo mo limité o sakana ba to ba yeba ça na avec star hein sakana ba star vieux star les invités hein ako pesa su kano ya mwaso limité hein je me retrouve dit na ba sena na susu ko muta susu ka bote na mukila za na été t'as pas ça a l'air bon hein non ça commence ça se bon on boit hein pour ça c'est quoi ça là pas les gars na sauce pas na balobi sena mingi lelo il faut nacha quand même moi qui pour na élever goût les sous un sauce na un peu de bouillon. Il y a une sauce na une sauce na un peu de bouillon. Un peu de bouillon na sauce. Voilà. Tu as mis la souka. Il y a l'eau, on a mis ça dans la salle de l'eau. On a mis na banda ko sala comment ça s'appelle na sali makayabu na chamona moi crevette donc ya wana oli ya kovanda ko boya ko lamba ko vanda kaka Facebook ko vanda kaka WhatsApp ko taka na internet kende ko s'abonner il y a une TV pour na okata ba émission te moi ba petit plat otala kandeni balambaka otala conseil maman to ko pesa conseil ni ba vakana bo kilo ni ba vakana semeki ni ba vaka na mobile oh déjà à cette près hein. C'est déjà assez de déjà déjà prête. Oh yo, ils ont piment. Vous savez moi piment na bien bouillé. Oche moi vert mon jus. Na kwanga. Oche li papa so mobile ayo pesi asa ni ali ya olivande la somuso ngi mara moye kola. Nenga la chaka na cheboye moi crevette ça comme papa ko chaka boye maman moi nini. Papa le vana na filmer ko lia. Maman moi na kaka li kayab. Chaka na filmer. Bonsoir, bye.